wapi seko balobi ata ministre alobi na kopesa te kasi tomoni 800 millions eye tolobi ministre aza politique bakokosa lisusu po aza ministre ya liboso te bakokosa ye esengeli toyebisa ye tosalisi ntina tosengi démission ya directeur chef de service ya sekop tosengi enquête nzambe apambola bino na gouvernement na yo olobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide compte rendu wana tolingai tosala marche tolobi te tokende koyoka po aza mokonzi moye tolarge ye na elongi eza te la victoire Sieko Tokolala toko kanisa Cécile Tokolala toko kanisa. Mbote ndeko journaliste. Pourquoi s'est présenté Tomonio Liboso Institut de la Gombe aux Anani? Bon, nga naza enseignant syndicaliste ya Sieko. Na ye pour na porte ouverte ya chef de l'État pour na makambo ya la rentrée scolaire. To lingaki to marché mais to ye pour na ko respecter mokonzi mboka. Tozalaki bato ko marché de gare centrale jusqu'à la présidence lokola ye moko mokonzi mboka ye ko fongola. Marché ezaki prévu mon colonie. Marché ezaki prévu le 10 août 2020 lelo lundi mais tokoki kosala yango te parce que tozo respecter mokonzi mboka yango wana toya wanesi de la Gombe place ye moko mokonzi azo ya kofongola rentrée scolaire. Message nini bozana ngo ya kopesa mokonzi mboka? Bon, message ya kopesa mokonzi mboka ezake gratuité oyo mokonzi mboka apronaki ezala effectif et puis tozana assurance que avec ye moko makambo soko kende na ndenge ya malamu. Comment a Kibino manifesté dernièrement devant Sekopé, la revendication au Bonnet qu'on revendique, est-ce qu'ils ont résolu? Bon, la revendication est résolu, yango wana tozozela ndenge mokonzi mboka ako fongola la rentrée lelo, je pense bien ako pesa assurance nyonso. Mais bino a boyé ko manifester to boyé ko tangisa comme rentrée scolaire zaki prévu lelo selon le ministère de l'éducation. Te biso lokola toza ba syndicaliste toye koyoka mot d'ordre ya chef de l'État. Merci beaucoup. Mbote ndeko journaliste. Ngai pe naza enseignant toye juste ko réclamer ba droit na biso oyo ministère to se copé bazali ko tâtonner biso tozali derrière. Nous soutenons vraiment la gratuité de l'enseignement totalement et Oyo Azali aucun dans l'encontre il y a vision du chef de l'État, c'est-à-dire Azali Ponayete. Donc nous syndicalistes membres du CIECO enseignants, il y a le loko yoka mokonzi mboka yemoko to yebisaye ozali souci na biso majeur ye aleka ko apporter les biso solution na ba posa na biso. Mais tolandaki bato sekopé balekaki na Top Congo balobaki bango bafutaka te bato bafutaka soki ba agent ya finance konso bakuta soki na banque bango bazalaka wana pona ko superviser comment bino bozo ko condamner bango par rapport ya ba paiement na bino. Parce que bango ndem bazana fichier de paye c'est pas na bango. Bango ndem baza ko supprimer ba échelon. Imaginez que enseignant au salaire 2 ans, 3 ans, 4 ans, Aza déjà engagé, mais Aza Nanu NU, Aza payé, mais Aza déjà au service à l'État. Et il donne bien son cours. Donc sur ce, Nyoso Wana et Zaba arrangement, il y a ces copés. Donc Yango Lelo, toujours t'as dit que c'est un audit. Et ben on a ces copés. Vous avez pas besoin de supprimer ces copés. Ces copés, ils allaient supprimer. Donc, tous la fonction publique, comme fonctionnaire, il y a l'État, comme d'autres fonctionnaires, parce qu'un enseignant ne peut pas être un journalier. Donc, c'est comme un fonctionnaire, il y a l'État comme tous d'autres fonctionnaires, il y a le ministère.
finalistes, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonne chance pour votre épreuve. Elle interviendra d'ici la fin du mois. Le 26 au 27. Et surtout, restez prudent. Hein? La maladie du coronavirus n'est pas terminée. Soyez très prudents parce que vous êtes des jeunes, vous êtes forts, vous n'aurez pas la maladie. Mais attention, vous pouvez avoir le virus et quand vous rentrez à la maison, vous risquez de contaminer papa et maman ou bien grand-mère et grand-père parce qu'ils sont plus âgés et plus fragiles que vous. Donc faites très attention. Ça va? C'est pour ça qu'il faut observer. Je devrais dire Bétois. Ça va? Ça se passe bien? La rentrée se passe bien. Ben voilà. Nous avons tout mis en œuvre. Et j'en profite pour féliciter le ministre d'État, le ministre de l'EPSC et son vice-ministre pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Entamé en septembre de l'année passée, donc il fallait que ça continue. Donc on a privilégié les classes terminales. Tout se passera bien parce que nous allons y veiller, soyez tranquilles. En revanche, ce que nous allons vous demander, c'est de faire attention par rapport à la maladie du coronavirus. Non, likambo eza te. Biso tozali na likambo moko. Likambo na biso ezali ke tolembi lolenge oyo seko paza kogere balakisi. Mokonzi ya biso ya EPSP ayebisaki bango bapesa biso fiche ya ba NI biso pe totala toyeba balakisi yango bauti wapi. Seko alobi ata ministre alobi na kopesa te. Kasi tomoni 800 millions eye. Tolobi ministre aza politique. Bakokosa lisusu po aza ministre ya liboso te. Bakokosa ye esengeli toyebisa ye tosalisi tine. Tosengi démission ya directeur chef de service ya SECOP. Tosengi enquête Zamba pambola bino na gouvernement na yo. Olobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement. Tomoni bo valider compte rendu wana. Tolingai tosala marche. Tolobi te. Tokende koyoka. Po aza mokonzi moye to largue na elongi ezate. Bongo tozonga. Toyebisa balakisi. Ke mokonzi alobi boy. Yango toza kosenga na yo. Po yo nde tata na bango. Pardon enquête wana oyo. Osengi na gouvernement ezale manoki. Ezala indépendante na biso ba enseignant na kati. OK. Bolingi forme nini ya banqueteur wana? Olobi eza banqueteur indépendant. Oui, c'est-à-dire banani. Bolingi nani ya osala? Bolingi yo gouvernement o lukaka na yo. OK. Biso toya. OK, bino pe enseignant. Est-ce que boza ba représentant na bino? Ngai nde représentant na bango nyonso. OK, bon, bozwa déjà ba coordonner na ye. OK. 800 millions wana ekoki kobima te. Soki biso tolobi te. D'accord. Yango enquête esalema mbango mpo ete ba NI banyokwami. Na uto mona bato asekopé awa. Est-ce que bosololaka? Papa. Déjà. Yo moni. Chaque mois nasalaka suivi ya paye.
soki na yeli yo ba dossier ya batata on a utai ko bisa moko tata 76 ans balongo ni sala tout mon nana hein Oya Lobby qui est là Freddy le copain est là bon prends les coordonnées de la maman Yaka Lobby na délégation na yo to solo lanan na yo kalikambo bolingi pe to kotala likambo to zana ministre ba ministre to vandi na ba onabino to yoki bolingi to bengi pe bande kwa sekope totali po oyebi parfois boyoka ninde ezanga entre biso likola communication ezate donc tant mususu tant boko solo la bo échanger ba information ngala kolinga na za wana mona nde bozo échanger ba information totala biso nyonso soki makamezo ke bien ça va donc toza la tranquille totiana nkoyina na liboso te bilinga te toza nanu calme toluka tomona na bandeko et puis totala ndeni tokotonga ensemble likama malamu hein. Donc lobby ngana kozela bino pona bato yo pona ya enseignant bande kwa sekope ba ya sima mais tokozana nu na bino na ba ministre to sisi likamwana et puis totali ndeni toko sangisa bino na ba sekope comme ça oyoka nyeko ko intérêt eza ya biso nyonso bana na biso nde kozotangisa koza bato ya valeur po topesa bino kwa oyo kozana ça va amen. Oui, maman. C'est très bien. Papa na ngai ezake mokonzi ya mboka apesaki biso enveloppe salariale po ba réajuster salaire na biso na septembre 2019 tango ba réajuster salaire wana bayebiso biso ke na Kinshasa bapesi biso 194 000 francs na Lubumbashi 208 000 francs na chef-lieu ya ba province mususu 135 000 francs okei na village na yo papa journaliste bapesi 39 000 enveloppe yaki po baloba te bapesi boye te enveloppe yaki po ba réajuster salaire ya molakisi ebongo mpe enveloppe yango ezalaki talo boni mutu ya boni omoni eloko etelemisi biso sekopa supprima ba échelon na ba grade ya balakisi na listing yango ndenge biso nyonso tokomi na état de droit mokonzi ya kala Kabila anotifie biso po totiaki ye makelele na 2005 mais comment babandi kofuta biso septembre 2007 octobre 2007 novembre 2007 tokomi na décembre 2007 échelon na grade ebungi biso tolobi mbongo na biso wana ezali kaka mokonzi akende mosika koluka mbongo na bapaya te mbongo ya baenseignant ezali na sekop po ya nini po ete sekop azali kozwa mbongo na mape bafutaka bato na mape te ntango mbongo wana eye bazwi ebele bamifuti molakisi aza na lifuti te papa toloba nani na mosala mokonzi na likili azalaka te koma biso na EPST salaire na biso na ya huissier na ya préfet na ya directrice na ya sous-province nyonso ndenge moko na sekope bazali na frais de fonctionnement oyebi combien 13 millions par antenne ya sekope oke na sous-division 300 000 pamba oke na division urbaine 500 000 mais division urbaine azali mokonzi ya sekope secrétariat général azali mokonzi ya sekope comment sekope akabolaka mbongo
listing alobi eza listing ya travail listing ya travail bakomi montant soko okei na banque bakomelaki yo 380 okomi na banque bapesi yo 320 000 otuni balobi zonga na Secop oye na Secop balobi kende na service suivi de la paye aucun a suivi de la paye babengeli yo ba Ecobank ba Access Bank bani ba yewana babandi ko justifier au TVA au compte bancaire au makambo ebelebele okoyoka directeur kayemba lobi te bino ba banque l'état pesa bino rétribution mais comment ba pesa bango rétribution bakata biso bambongo ebele boy yango esengeli mokonzi ya mboka yeba makambo oyo enquête boko senga liste fictif wana est-ce que ça pena solo c'est no enquête oh biso tolobi tozaki na bibwa totuni effectif ya bansenya ezaboni balobi 415 mususu alobi 510 mususu alobi 544 ebongo sikoyo effectif yeba na kate Secop ba créer ki yango po ya boy et maîtriser te ebandana na contrôle ya paye et maîtriser ba effectif ya balakisi mpe maîtriser masse salariale Cécile Abimaliba mbote na yo ndeko Mbote tomoni secrétaire na bino chio mbato kutana chef de l'état esali bino ndenge nini esali biso joie parce que benemi na biso bao balingaka biso te balingaka te enseignant congolais ya bonga bango ye wana balingaki ke camarade biso ceci yomba kutana te na chef de l'état lokola chef de l'état bengi ye bakutani tosepeli mingi tokozonga mongwe monana tokozonga deuxième palier zonga deuxième palier bapesa bisongo toza na posa nango ebele yango na lobi na silisinga madame Kanisa bibwe Secop lingabo mabibwe ministre lingabo mabibwe tokolala toko kanisa bibwe tokolala toko kanisa bibwe lingabo mabibwe bakonga lingabo mabibwe tokolala toko kanisa bibwe tokolala toko kanisa Sieko la victoire, Sieko Tokolala toko kanisa Cécile Tokolala toko kanisa Cécile Sieko la victoire Boma Cécile Balinga kanga Cécile Tokolala toko kanisa ouais c'est quoi tenayo mbote kutana na chef de l'état pesi bino rendez-vous et sengo na binoto malobani mosana ngo tsikoyo tuka totondi na sengo parce que balingaki ba étouffer vérité à enseignant na groupe ya Wilma mais ba échoué parce que chef de l'état a dit que pèse enseignant rendez-vous to kutana pour un vrai dialogue parce que tout le bail que service à ses copains mbongo ya 800 millions ba mondial atindi ba va aussi mbongo até c'est l'argent destiné aux enseignants on doit remettre aux enseignants et même de pouvoir les gérer. Merci. Tolobi biso enseignant tolembi na mayuya oyo ezokoleka na Secop akomi service ya koya ko détruire vie ya balakisi tosengi bango fichier balingi fichier te sikoyo toboyi ke makambo ekoya ekola musuba biso ba vrai balakisi ya solo tolobi ete tolingi te
tolingi te tolobaki ke gratuité ezali eloko ya makasi oyo président de la République asali pona mboka oyo tolingi te ke gratuité ebeba yango na biso balakisi ya solo toye awa pona ko soutenir vision ya chef de l'État pote tokende na ye elongo ti na makambo oyo nyonso aza nango posa toboyi oyo nyonso monguna azwa na posa telema gratuité parce que gratuité nde ezali via baenseignant yango esimbi baenseignant yango ekopesa enseignant valeur yango na para kosala te amesana koloba ndenge amesani koloba biloba loba liboso ya para enseignant asili valeur mpona nini para apesaka ye mbongo tolobi yo sekope posa na yo eza lisusu te na biso ekufa parce que musala topesaki biso baenseignant tomoni yango te toboyi mais papa tokozonga na rentrée ndenge nini pote balakiso oyo esengeli bakende koteya bana bango wana bafutamaka te mutu oyo alie te mutu oyo aza na mbongo ya transport te akokende kotangisa bana ndenge nini yango biso tolobi ete président yo moko zwa ba disposition oyo ya makasi pote osimante éducation osimante gratuité oyo ezali eloko oyo ya makasi epesi biso baenseignant valeur biso toye awa te mpona koya koyoka mbele ya bato balobi o batindi bato ya désordre mpo baya kosa te tozali balakisi ya solo oyo toza na bitelo oyo eyebani ya moko na moko tolobi ete biso tolingi lisusu esaleli ya sekope te po erendre enseignant musala ya mabe ebomi échelon ya baenseignant ebomi vie ya baenseignant muta ebomi grade ya baenseignant muta azobanda enseignement lelo il faut azala na salaire moko na mutu oyo abandi kala mutu oyo azosala na sekope akoti lelo akozwa mbongo ebele koleka oyo enseignant abandi kala sikoyo entre mutu azosala kuna na mutu azotangisa bana wapi mutu ya solo yango tolobi ete musali pe oyo apesaka bana mayele eza nde molakisi esengeli ete baluka lifuti ya malamu bafuta ye baluka lifuti ya malamu bafuta ye babimisa bapapa oyo balembi retraite honorable bapema na ndenge esengeli soki faci alobi asela biso eloko moko oyo nga na kopona kobongisa lifuti ya balakisi oyo toza nango posa ya makasi yango wana bazwa enseignant na considération bazongisa ye na ndenge oyoyo utakala batikaka enseignant bazongisa ndenge belge na président Kasavubu atikaka enseignant poti lelo unité de mesure na biso ezali kaka kobe président Kasavubu tolingi susu te makambo ya sekope oyoyo tozomona rôle nango te ba président de la république bomela biso service wana tozali tala zela pona enseignement supérieur universitaire ezali na ba école d'application bano batangaka kuna bandenge moko na bano batangaka na EPSP gratuité ezali pona bato nyonso na bana nyonso tosengi président république atala likambo enseignement supérieur parce que ti lelo kuna gratuité bato balingi kosanti yango te bana bafutaka mbongo pendant que gratuité ezali pona bana nyonso séparation to pe division tolingi yango te